Alia nzamba pambola yo komona ndenge otikaka nga mama no te na milulu nyonso ozalaka. Journal lelo ezali journée moko monene papa oyo nkembo na tata emoni biso lisusu biso bacoupable toyekolela mpo alobi na biso qui es-tu grande montagne lelo azongi azoyebisa biso alobi qui est l'auteur de ton malheur. Nga nalobaka ke auteur ya bamalheur na biso ya liboso ya libiso moko biso moko topesi succès epai ya nzambo totiki nzambo lo manipule biso na kati ya péché tozoobéir yango biso moko topesi succès mais lelo bana bikamwa nyonso toyoki ete totelemela succès ya nzambo yango wana mingi na koloba ya te papa na ngai nazopambola kaka nzambe mpo na bana bikamwa bauti partout dans le monde qui juge moi bayeli ngai te tata passe l'équipe papa bombeli biso lelo kotalisa biso posa na ye na bomoi na biso ezalaki nini tokoyoka ngo lelo estce malheur tokosouffrir bato oyo nyonso basala makita mabe contre alimia alingi esengo na ye te bato nyonso basala makita mabe contre wechi mpo namonaki nasepelaka landanga partout soki kaka wangu aza quelque part nabenge na ye ifo amonisama yango wana tata nani oyo azoluka malheur na biso nga nakolobaki biso mo moto mipesi na malheur po toembrase bato tofungoleli bango mitema tokanisi biso na bango toyaki meme esprit lelo nzoka nde bazali batraite bangai bolango na biso te atango nani po tolobaka zabolo zabola na maseke na mokila te fo je viens de là l'ennemi numéro 1 eza oyo ovandi na ye bokolia na ye oso akolinga te alimi akende liboso akolinga te wechi akende liboso alingaka oyo akaka kolombaka oyo ala limité me nzambe alobi lelo azorevandike droit na ye ndenge asalaki na boyo akala na kati na Egypte na esclavagisme na servitude tobimi po biso nyonso bana bikama tose défendaka na biso te tolobaka papa nous sommes faibles nous sommes coupables sauf nous yango wana papa lelo eza mokolo monene nkolo apambola bino namoni mpe chaza wana nzambe apambola bino nzambe azamana à chaque fois, mari de lui, femme de lui, nando bimana ye, asala na yo nini, amema kinobali na yo wapi, amema yo mwasi wapi, obi na ako bombela, na sali repentance, me mari de lui oyo, aliko tikanate, bakotisa yo wapi, nama na sake kudede, nzamba bikawa, moto pera, ya système nyonso, oyo basala ngai, na banzem partenaire, babemanga wapi, bakotisa yo wapi, na ekobo na salaka, na kweyaka na mobali de ekobo, na basala lui papa mama kweyaka na ye wapi, okendaka na kolia taba, okendaka na ye wapi, bébé okendaka na ye wapi, amelaka semence na yo te, ma papa wana amelaka semence na yo, papa wana amelaka soupe, amelaka soupe, akende na yo wapi, belela moto, na basupu watu bamelanga, oh bamelanga ye, bakomisanga sigale lezo, na koma sigale lezo, na koma serpa, na ba système na mko, na sobe la moto, na système nyonso, oh basana na binanga, na système nyonso, na boko na tekabana nanga, lelo bana bautiste, nga boko na tekabana, bana na bautiste, na dendoki, na ni bondoki nanga, mama kasalobi, yo kanisi bondoki, et va yo pumbwa, est-ce que maman yo pumbwa ki te, okende kina bongana te, oteka kibana te, pokanga mobali wana, okende kina bongana te, ozwaki parfait, pokanga mobali wana, obelisa moninga wana, ozoluka lelo, qui a loté, mais c'est toi-même, tu as loté, mais de la moto, mais Seigneur j'ai compris, na comprendre la belanga, na moto, système nyonso, oyo la sala, iska na kota, iska na tekaba, iska na kababa, là on a des continents, et l'on passe les continents, et l'on bouffe les continents, là pour rien ne marche, on va la bouffe la société, mais ça là est bouffi, là il me voit la hauteur, la malade à la gueule, là il me voit la hauteur, la master, il me voit la moto, la ministère de la
Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Zambabika Mozaliawa. Zambabika Mozaliawa. Zambabika Mozaliawa. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Alors il faut que la motema na yo. Alors il faut que na obilamba te. Ezali kabuba tsa pa côté recevoir to za na moposa te. Ezali makabude ko reçoit. Pas o fete ba pamba yo te, ba il faut que la motema. Bimisa o zakati na yo. Bimisa o zakati na o biso tu yo sala. C'est par là qu'on commence ensemble avec Kama Koyaba, bengi intervention rapide. Ateska batula mokili bako kite nzambe wana za capable. Nzambe wana za capable. Oye na lisima ya bikamo kwa malolengo ya kite. Fongola la motema na yo mama. Fongola motema yo na ngomba ya bikamo. Alobi fongola motema. Alobi na mama grâce kala na biko kufa te. Fongola kama motema. Beka lisona yo malembe, malembe, malembe. Bobana ngaba sala nini? Bana babika. Parce que bana ngaba sala ko kanga na système azabolo. Parce que ko kanga na système azabolo. Na sala besoin bana ngaba bika. Mais beta kanga lisolo malembe, malembe. L'autre zo mona nzamba bikama partout dans le monde entier. Tout le monde en Allemagne, tout le monde en Afrique, tout le monde en Afrique, même na Kingabwa. Même na banque de na kikwiti, moi c'est ce qui m'étonne. On va pour tout le monde on binga la carte kikwiti gabi mon Dieu. Qui est ce Dieu là? Donc quand l'évangile a voulu na pasteur te toyoka moté. Pour la première fois j'étais étonné gabi on zamba nengeni. Mais bien les zamba bikama za vivant. Alors on a vu na sala na pasteur était. Na sala na apôtre était. Na sala na le pamba. Na zalika kwa si sauvé par la grâce de Dieu. On est fui efficace là. Abisika tele na biso abato abiba tata na tele na lolo na kuwa ki monokona na masumu na kuwa ki monokona masumu nzambe tota lobela na kozopela na bouche autorité de Dieu atele
Et c'est que vous avez. Alléluia. Nous allons concentrer le combien de programme. Ça va dire moi ça la maman. Je vais dire que c'est quand il dit ça la maman. Yo tiki d'accord. Otani comme to comme les sikoy. Kala to comme na ngoga ko moto moto ikoluka. Il est là. Tata ya molakayo tata na tolukayo papa sikaka ngai bana na nga makasi nasala asalaki te nasala te asalaki balaki nyonso ya mokili kaka ngai papa seminyo oza wapi yalola ngai akoyalola aza likolo bato biso bakotumisa aleluya. Nienda kukeba Yesu, nienda kukeba Yesu, nienda kukeba Yesu, Yesu aninadawe, nienda kukeba Yesu, nienda kukeba Mama, nienda kukeba Chilowe, Chilubai waninadawe, nienda kukeba Yesu, nienda kukeba Yesu, nienda kukeba Yesu. Lakini si wote walikuwa na maamuzi. Mambo ya kesho lazima kutika programu ya afya ndio sababu wanawezika. Nani wana alukilo pasi na milio kukufa mimondo humiliation dans les lieux. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Le monde entier souffre. Dans nos arbres, les arbres existaient. Zabolo Azali. Jusqu'aujourd'hui, nous avons il fallait la
célibataire. Il ne fallait pas la battre. Mais il y en a qui combattent est-ce qu'on a ça, il n'est pas bon que l'homme soit. Mais oh, dis-moi. Moi, ça va bien tout le monde. Bon, bah, qui est à la balle. Mon temps, on peut parler de mon sac et le banza me vanda. N'a pas de à côté sous dragon, plus. Bon, si on a un souka, wapi. Et tout là. Laissez-moi vous dire. Mais tout là, le souka, car on peut le voir en Kenya. Mais tout là, le souka, car on peut le Kenya. Ce que comprend d'Indien dans la médecine et que ce que tu as mais ce que comprend d'Indien dans la médecine, tant que tu parles de Koufane au Kenya, la loi, la loi, la loi, et c'est que c'est pas un qui l'a zappé. Au pilote Zamba qui t'a dit, il faut s'aimer là. L'eau les bannières à la boucle, mais zabo, avec les sécurités. Laissez-moi vous dire na moment nyonso na kovanda no foza lesengo na kotala no foza lesengo na koyoka na yo foza lesengo na koloba no foza lesengo na kovanda no foza lesengo na kolala no foza lesengo des arbres à côté bisika on a nyonso pas à la mission. Je parle de ce que je sais. Il y a eu des émissions pendant 19 ans quand le diable m'a utilisé, c'était ça. Mais ce diable, alikuwa mwana na zamba kosikate. Alikuwa mwana zamba oseperate. Alikuwa mwana simbani na mobali no bota mwana lesekote. Monsieur ya zabo, ils allaient aux attaques à souffrance. Aucun de ça nous sala, au sali musala, autant que nous sala le Seigneur n'a gagné. Les arbres ont gagné des lions. Jusqu'aujourd'hui, nous avons un esclavagisme. Aucun n'a côté mon yoga c'est pas wana na kena sepela nzanga zinawana ekozali sengo tawo yozo kebona opoto lozo la consolation oyoki yeso babaki ke il est venu pour consoler yo lozo la consolation yo komozo la déception yo komozo la milelo. Bien je vous parle ce qui est juste. Tata me dit qui est l'auteur de ton malheur? Laissez-moi vous dire, auteur de malheur dans sa réalité. Pendant 19 ans, on a installé des arbres. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, bateau bazar projet nous qui carne à bon bloc. Et vous gagnez, ce qu'on met dans le bouton comme on s'appelle. Allez, prière à combat, à va nous écraser diable, à va nous écraser diable. Mais non, c'est faux, faux, archi faux. Oui! Il y a des œuvres et des arbres dans la bouton tombé qui n'a pas bon bloc. Mais véritables œuvres de Dieu, il y a Satan. Ils attendent beaucoup de temps. Tango kotala, tango koyoka, tango kolia, tango komela, tango vandi. Vous comprenez? Qui est l'auteur de ton malheur? L'auteur de ton malheur, c'est vous-même. Bissomo. Si ma 19 ans, si ma 19 ans, on a dit qu'il nous a nous avons au docteur Lomo avant que tu aies fait. Aïe, c'est pas toi qui tu es Lomo. Et non, moi, c'est moi qui ai fait un mais attends, comment il Lomo? Docteur, je vais répondre à toi. Quand je regarde cette femme-là, à Boutiba, la balai, moi, si wana. Aïe, la bureau, on a un zébi. Aïe, docteur, quand tu as été, nana zébi, tu es folle ou quoi? Afro la blouse, on a si bas vos ballons. N'a matissé, on a ça, la touché, col fermé, vous avez des longs côtés. Sa matrice et sa trompe est de l'autre côté. Nassimba Bonan qui colle fermé. Après 3 mois, 4 mois, elle est échographie. Elle a dit, moi, cette femme-là, son cas m'a bouleversé. Parce que tant que nous avons tout le monde, à Yokinga, moi, la monde m'a dit, maman, quel est votre secret? Parce que il y a un caca manquant. Je me suis rencontrée avec un docteur par excellence. C'est docteur Azali Azala Bamo Munganga la Bamunganga Natala Rabana Nzambe parfois na olela Omona Nzambe ni baso pesa zabolo akonyoko le six zabolo akonyoko la ye akonyoko le pona libegi na ye yazo soutenir zabolo azo pesa six pourquoi moi pourquoi moi mais maman regarde. Et après, c'est un exemple typique.
nga mama kala ngata mnaziki na monde à ténèbres et loko mi balé kaka ndela la ki kotana kati mwana na moto mi balé to mi sato pona zoye pona vide na détruire première chose on a kotana kati moto po na koma na marque na ngezaki ni première chose mensonge nervosité l'impédicité surtout orgueil moi je suis bien aimé ce que vous avez kati ya makambo oyo ozopesa zabolo azonyokola bomoi na ozopesa succès ozopesa succès Viva!
Merci. Merci. Comment les puissances a possédé? Amen. Comment les puissances a possédé? Il a accepté sa délivrance. Il a accouché. C'est le mot. C'est quoi? Elle est non tout. Finish. To be the Jesus man. Jesus Seigneur. Alléluia. Excellent.